de joueurs tomoni na salongo biso ba artiste tozali na cité te bino ba diaspora ya poto bokanisela biso ke toko kozwa esika kufanda e kozala pe honneur pona bino parce que tant mosusu ba producteur ya kuna bakoki kolinga baya awa basala misala na ba artiste ya Congo mais toko yamba bango epawa na bandako eto ya mikimike wana ezali bandako eto ya mikimike tofanda to yamba bango tokolambela bango nini tokolambela bango kaka matembele or que mboka ezali na richesse ebele yango na part na ngai naza na projet ya munene nalingi te nasala bilanga nalingi botindelanga mbongo nasomba terrain na ngai na plateau de Bateke nangi nasala élevage na ngai nalingi nasala plantation na ngai manioc na ba culture vivrière ba tomate ba matungulu pote à part tozokene musala toko ko vivre ba misala ya mike pona ngai na sengi bino ba diata bana bien boko akotinda kama musolo moko o ekoki kosala plantation pe ko luka kama misolo ya kufuta bato bakosala misala wana pona lelo vraiment na moni toza makambo mingi ya kosenga bino oboko opesa biso me na ndenge atolobi na ndenge atofandi awa bomoni biso bozomona biso bokanisela biso mboka na bino ezali poto te mboka na bino ezali awa na RDC boya ko investir awa bosala misala ya ndenge na ndenge pote boko akosauver bartiste mususu bazali ape babani kosala musala bako akosala misala parce que tokosala bien sûr musala ya art yango nde tobotamaki nango kasi pe misala mususu po toliaka mikolo nyonso ezali kasi soki boye lokola na projet na sali ya kosala bilanga élevage ata kosala nani tosala ba mwamba oyo basala ba eta ya bambisi eza pe ba projet mususu oyo na pesi bino botindela biso po tosala po te bakobika na souhaite bino réussite malamu na misala nyonso boza kosala nzambe apambola bino bobosanaka nzambe te bobosanaka pe RDC mboka na bino boya koinvestir tala baitandi etikali ebele boya koinvestir kuna eza mboka na biso te mboka na biso nde ezali awa botika malamu bayo nazo s'adresser na baninga nyonso oyo bakozwa occasion ya kotala biso na pièce na biso oyo touti kosala pona kolakisa un peu via sonzo en résumé ozala na Canada tozoyoka ba fondation mundele ba Amérique kuna toyoka ba mutombo dikembe mingi boza mingi coller plus na ba musicien toyoka kuna na Paris tozoka ba kikinwani ba tebele ba toyoka ba José ba mère José ce qui FBI ba Moza ebele ezala ba Allemagne Émile Zola ba Kakins ba Fede Saint Martin papi mutu mususu ezala na ba tikuna na ba Suède ba Jean Molinga Moza ebele ba topoto boyebi que biso to réserva kabino ba moment mingi ya détente o ezali que même oza un peu na nostalgie grâce à pièce au tali au sepeli mais entre valeur ya mosala o tosalaka na récompense eza kutu ata kutu na nini na rapprochement moko te c'est pourquoi to sollicitaka mingi compréhension na bino bato boza na poto botika kosomba ba bande pirate awa toza neti ba comment on les